Mbote na bino bandeko oyo baza otala biso na clubboaoriginal.com parce que bokeba original eza copité donc soki bomoni la femme du patron Tsunami Dani Bokombe avandi pembeni na ngai yebaka ke makambo eza osakana te parce que lelo to décidaki vraiment tozwi décision po tolobela nanu biso ba congolais parce que biso ba congolais banda politique et kota na mboka na biso ti lelo tozaka na politique ti makamba ba kombe kota donc on dirait tozoyeba eloko tolingi te toyoka ba nommer mutu boye azalaki na bino boye penza ki aza compétent tant ka ba nommer akomi collabo o akomi burundais o akomi rwandais donc avant de développer na bino que club boa original ezala penza respect na basi et on a nazo sa parole nanu na mwasi Dani Bokombe Tsunami à côté sa makambo après on va reprendre après. OK, merci comme président ngadi. En tout cas, on a pesi batnu son beauté vraiment bao balandra biso Keboa original partout dans le monde vraiment on a pesi no mamboté. On va continuer toujours cause à fidèle na site na bino de bolandra ba émission na biso nyonso. Na ba journaliste nyoso basalaka na Keboa original. Voilà quand petit zanga di lelo ka tonga ko loba makambo oyo tozala clair quoi makambo etali ministre ya biso ya diaspora ya ba congolais étrangers monsieur Emmanuel Ilunga oyo lelo azui poste na ye lelo bato ba ko finga ye parce que bato mususu ba ko déclarer que babandai ko marcher na bango na ko marcher na ye bazaki na ye lelo akomi très très ko sala makambo mais il faut to ba ke mutu ya mutu za vision na ye ana vision na ye et tout lelo ba ko finga ye ndeka ezaka congolais ko finga mutu ba te ke aza responsable aza pe na famille na ye aza pe na batu na ye alors batu na ye za te ke lelo neti biso neti ngai na grand porte César ngadi tozala na partie à monsieur Emmanuel Ilunga depuis longtemps tozaki na partie na ye toyebi mo masola kati to mande ko solo là et tout mais er a eu décision na ye ba nommer ye ba monique asa capable asa intelligent ba monique a apporter quelque chose na mboka et puis na diaspora mais bato bakoni ko finga ye bakoni ko loba ba n'importe quoi yango eza pas 1000 yo to ngoto loba trop c'est trop il faut ko lobela ngo boye ba ke Ilunga mais c'est Ilunga azape na famille na yaza bato na ye lelo so bozo le ka ba télé bo finga ka biso to ngeti nga na rapport César nga to ndima yango te ke mutu azosa musala na ye boko ba ko finga ye et puis bo na diaspora mingi bato ba finga ba na kinte grand prince César nga bata diaspora bolinga te Emmanuel Ilunga aza ministre na biso ya batu ya diaspora ya étranger donc ekozala bongo ekotika la bongo donc aza ministre na biso asali choix na ye moyebi pourquoi asali choix na ye donc soko boyi na yo Emmanuel Ilunga donc zonga kin koza na diaspora te parce que batu nyonso baza na diaspora chef na biso na bino ezali Emmanuel Ilunga. Voilà grand prêtre. Donc boki ndenge Dani Tsunami Bokombe lobby soki olingi président biso to benga komi ministre mais biso to mesana ko benga président parce que tozalaki na kati ya parti na tozalaka bandakala donc soki mutu oyo azako lobake président Emmanuel Ilunga azali ministre na yete alongola makolo na ye awa azonga na kisasa kuna bakolongola ye na kombo ya diaspora mais tant que ozali hors territoire ya Congo ozali banda kombo na yo ozali diaspora donc ministre na yo de tutelle ezali Emmanuel Ilunga et puis bozoko lobake obona bokalate banomaki ministre ya diaspora bolobaki ke ministre na diaspora azali nani ministre na diaspora toyebi eta yebinani Emmanuel Ilunga nakanisi mutu akoki koloba azali diaspora te azate parce que Emmanuel Ilunga azali tout d'abord parisien parce que bon Emmanuel Ilunga ndeka betaka ba veste na yewana abetaka forme déjà na ba western donc ayebi déjà forme azama yele azali ministre moko complet donc azama yele et puis ayebi diaspora donc ceux qui boyebi singanga nazomona choix ya président de la République
président Kabila eza choix moko o mutumo koki ko douter na yango te. Emmanuel Ilunga ayebi diaspora à 100%, même à 200%. Donc muto akoko côté là ezala musicien awa, ezala combattant awa. Koleka Emmanuel Ilunga azate. Et puis azam mutu amayele et puis Emmanuel Ilunga côté na gouvernement na en tout cas gouvernement on ezala PPRDT, ezali gouvernement et opposition. Et puis Emmanuel Ilunga ndenga côté ndengwana. Emmanuel Ilunga ke oluka mbongo te parce que Emmanuel Ilunga zaina mbongo na ye déjà avant kota ki ministre. Donc azokende penza pona ko sala musala pona ko aider biso ba diaspora. Mais les lots congolais comment na ekaka monter Emmanuel Ilunga zalaki azo marché. Azo marché na ba combattant, azo aider makamba ba combat, azo aider ba congolais. Biso combien de fois tozo Emmanuel Ilunga kena na ba matanga bato. Ngana kufela ki frère Emmanuel Ilunga yaki tina Belgique. Azalaki aza déjà mutumoko azalaki déjà na matanga kese na matanga ya bipoli ya mwasa bipoli. Wana kutu azana nukutu ministre ya mwasa bipoli aya tikuna ozomona dia azana motema moko ya ko aider batu ya ko partager lelo bati wana na poste wana il faut to sepela mais ekomi collabo boye mais non mais tozo kende wapi donc biso to ye pote sabino botika makamuna bino ya buzoba na parce que eloko bozolinga to yebite Emmanuel Ilunga azali un bon ministre pour na biso diaspora bokomona mikoleko ya bokomona bino mo makambo ye moko donc président Ilunga osala bokomona donc biso to yana siko mutoyo arobandaka toucher kaka Emmanuel Ilunga biso to zana to bato parti na ye to telemela ye pa biso to zala rappel wa biso to zala ka et puis bino pe bo sala mutu moko eloko te parce que Emmanuel Ilunga tanga zoya na visite officielle azana sécurité à France et kokengele puis biso pe to zala ka biso pe to zala ka mutu abangsa muninga zate donc to zaka na mboko mais il faut boyeba makamuni bolingi ba nomele biso mutu bien oya yebi biso abandai ko aider nani ngo parmi biso bate belé bazana Paris akena na bureau Emmanuel Ilunga kuna nani ba pesa imbongo te Emmanuel a aidé ba congolais belé sur ba pesi penza pouvoir ministère tozaki azaki vice ministre comme siko ministre tozu penza diaspora ministère na biso lelo so kekin pas au sengo dias Emmanuel Ilunga oyambayo parce que aza déjà mutandeng wana donc biso tozali wana na ba combattant ba kotikutu makambongo ba moni penza que non vie na bango ekomi bien parce que mutako kote la bango parce que Emmanuel Ilunga azali ko sa ba combat wa donc tokobeng sabino mutumo ozala wana pesa dani mutumo arokota awa na plateau bomona ke azali pour Emmanuel Ilunga parce que asepeli parce que babando solo la déjà avant lelo ngande na komi boso dani akomi bo o dani akomi ministre est-ce dani robosana ou benga na komi ministre est-ce ngana robosana dani Macron komi président ya France est-ce ba master ne bo mona ba master ndé batondi na bureau te est-ce ba changer nationalité bino ka so ba nommer mutu rwandais burundais en tout cas c'est congolais ça la raté Dobo tika ba ventir Emmanuel Ilunga vouloir ou pas ozala musicien ozala combattant ozala nani ministre na biso ezali Emmanuel Ilunga et puis Emmanuel Ilunga asolara bien a ko changer makamba diaspora awa donc tsunami zoa bagisa parce que ngana comprendre te congolais comment ne kabo congolais comment ka yango tozo zonga sima parce que toni ko ndima mutute Emmanuel Ilunga zaina biso to tambwane pas to ke na baniera ba nommé oh collabo mais en tout cas bino collabo il a ici ah, tu n'as mis ça. En tout cas, ils n'ont pas si mingi, mais bon, en tout cas, et là, on a aussi un kaka, na biso bato diaspora, to tika ko finga, to tika ko loba, n'importe quoi, kako critiquer bato. Vaut mieux to soutenir Emmanuel Ilunga, président Emmanuel Ilunga, de biso to message ko bengae, to soutenir yé, to zanae bien. Qui to l'exabata ya ko finga ka ko sara be mission ko sa na politique mutu to yebi ki azana kana e ba mususu baza côté mususu ba mususu côté mususu mais Emmanuel Ilunga pe azana batunae o ba défendre ka e o ba zo travailler na e mais andeka ya César Auti Koloba aza ministre moko ya bien o penda ba tie vraiment qui akoyi ko samra mbebele parce que avant azo poste wana abanda sala mbebele mama moko batumbaka e na Lille akenda kuna aebiete wana kuta zaki même pas donc que baba nommé non ayeba ikutu makambo te na États-Unis ça makambo belé hein to soutenir président Emmanuel Ilunga parce qu'azali ministre ya biso ya diaspora ya ba congolais étrangers ba o bazana Belgique ba o bazana Suisse partout
to soutenir ye yango to ngo pesa ka message yo to tika haine siko bolingi na place on a batia nani obo fingete poso batie pe ka mutu mususu bo fingae to lingana parce que ba combattant mususu pe ba koti ba comprendre idée na e ba comprendre lo nini alingi asala pour na bata diaspora. Alors bo pesa ta mutu chance bo tiki la chance ba o ba ebi me ba combattant mingi ba lia bon Emmanuel Ilunga lelo ba nommé ba ko fingae collabo boye ba partir lelo dans une association où ils allaient soutenir le ministre na biso ya diaspora donc où azali na besoin à kota à soutenir monsieur Ilunga abenga biso kana numéro même ba contacter biso na Facebook pour association efungwami pona les amis de Emmanuel Ilunga ya bato diaspora où bazana besoin ba mususu nde yemoka lobaki ya bi azana besoin boya ko travailler ba o bandi wa fungola ba société na bango baza makambo ebele boko leka kare pa ministre na biso ya diaspora a fungola bino ba porte parce que ya boyela ne batute soko ye aux yeux audience na nenga zali ndenge pas nenga zali ki liboso ka nenga zali poto yebi batu musu bazara so bazu buku mukonzi bako ko kimona nga yiso na komi nani oboyi batute la preuve bureau na ezali batu kara o bazaki na kati ya parti hein. Donc, tout ça a besoin de soutien à Bino, de soutenir Emmanuel Ilunga, ou azali ministre na biso, il y a diaspora, il y a étranger, il y a étranger. Hein? Ministre na biso pour soutenir association, les amis de Emmanuel Ilunga, ezali pour contacter biso, pour contacter Grand Paul Césangadi, pour contacter maman combattante Oyo Tozana et Awa. Donc voilà, hein, tout ce qu'on fait, tout soutenir mukonzo bateli biso na diaspora asala makambo ebele ba mususu o kutu ba uti ko kanga batu mususu ba oto sa mo ba makambo moko ba kene kina sele ba bêtise na obengi ministre de la diaspora asala intervention a bimisi azo sala déjà makambo hein tout soutenir ye ba o vraiment bazana besoin ba adhérer association les amis de Emmanuel Ilunga ba contacter biso tous alisanga tous soutenir Emmanuel Ilunga wazali président ya biso ya diaspora. Alors tozali pena maman combattante oyo ya munene oyo batu ba yebie yepe azali na kati ya masolo yepe alingi amoni ke ministre na biso bacheli biso aza penda mutu ya bien oyo akoki kosangisa batu akoki kosangisa batu ya diaspora yango na yepa koti masolo aza pena kati ya association Mama Congo to benga e oya Mama Congo Maman Louise, donc voilà. Ingeta, donc tout ça a besoin de soutenir, soutenir, tout ce qui est finga. Na c'est pas là qu'il y a l'euro moro quand pour ces engrais, dans l'émission, na Belgique na nani Boké tout premier, en tout cas la personne bambote, na alingi sous ma finga na te. Alobi alingi koko sa ba distraction na te abi mutu na mutu aza makambo na mutu era ozo ba vision na era andimi poste na ebi pourquoi andimeli. Alors les amis bo soutenir ministre na biso ya diaspora o aye o ya motema malamu o ya sala mabele avant akoma kutu na poste wana bo soutenir ye vraiment ekozala bien Mama Congo boni. Chez Maman Lini après on dit donc c'est un petit enfant là il faut la bien ça va bien maman beauté beau tabanet c'est tout babi c'était ma crème et pas maman dodo ça va bien restaurant ça calme maman ko c'est dodo le retrouvailles. Adresse les Débus, boulevard Carnot, 94 140, Alfortville. Comment de spécialité? Poisson soye au lait à ondimité, ou à oposi. Oposi. Ya kabo ya bomeka poisson, bilo mo. Tu babi, meka roka mama. On dit malanga batunio, so ba pe ka sala na monto na réunion. Donc batunio, la porte est ouverte. Donc si on a besoin d'aide du bokeh na yo, rendez-vous, là c'est dans ta boko. On retrouve chez Maman Dodo, là après on est au début, boulevard Carnot, 94 140 Alfortville. Si on a besoin
c'est ça. Donc, cérémonie, beaucoup à terre à 4 minutes. Pour rappeler, c'est ma 4 minutes. Donc, ma solar 4. On reçoit la liberté à Nayo. Moi, je vais à ma masse à Nayo. Ouais, quand je vais à moi, anniversaire, moi, je vais à ma masse à moi, je vais au Boé. Maman Dodo est à Dali. Pour la Babiso. Moi, je vais à Bibiso. Babi, chez Maman Dodo, c'est lundi. Sans madame, bonjour. En tout cas, Ingeta. Ingeta. Maman Congo, ils sont un peu tomonio, les lots, de grosses l'émission, ils peuvent bien ibiso, aux équipes aux aïe déjà en contact na ministre de la diaspora Emmanuel Ilunga et l'on une goloba pour na ministre de la diaspora. Liboso, bonjour, bonsoir peuple congolais. Ministre de la diaspora Emmanuel Ilunga, félicitations de chez moi en Mboka pour représenter biso bata diaspora na CPL nango ya trop et puis na valider ngo na kanti tour ni ba tia ministre wana likamba ko changer ko zala susute pour biso to lingi Kongo ke ne liboso to lingi Kongo ezonga simate nga makongo na obatiaki liboso na komone nani o batiaki liboso ba utako longola bengana ngano ba badi banga pe na soutenaki te na soutenaki ye malgré basanini balongoli do makamba Congo injustice ezate to vandaka na France to komi na l'air ya casse-code. Emmanuel Macron aye asangisi ba français tout gauche te droite te bosangana pona Congo ke liboso to sali nyonso awa o résistance te o Kabila dégage te o boye te o pongi ya bébé te o minduki te nyonso la to sur résultat mon côté mboka na biso ezoko tourner à rond mboka na biso ezako tourner à rond yonga makongo leo na zu courage ya ko soutenir gouvernement oyo ba nommé à celle sa élection mboka na biso ekende liboso toko ko tourner à rond te mboka na biso ba richesse ezo profiter na batu nyonso pendant que toza ko soa na biso toza ko bunda na biso opposition azate résistance azate batu nyonso baza wana baliaka na Kabila. Donc biso toza wana eza question ko liana Kabila te eza question ko kende ko luka gagne pe na biso te eza ba idée na biso oyo ngama makongo ba idée na ngana zaki nango na diaspora pona Congo na biso ekende liboso na ndimi gouvernement oyo evanda ba idée na biso evanda to tombola Congo. Voilà ngama makongo na soutenir vraiment ministre na biso ya diaspora Emmanuel Ilunga. Mes félicitations mon frère to solara déjà banakala ngama makongo Congo na biso ekende liboso ingeta. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Mama Congo, c'est Peli Nandenge vraiment au lobby n'a mis sur Batou parce que au lobby qui site n'a mis partout dans le monde. Batou nyo sur Barota là yo, barolo, bamsou baroloba, bamsou pe baroloba. Te ça Nandenge mo bamsou bazo finga pe Emmanuel Lunga, bamsou pe bazo féliciter netio et là si vraiment que ministre Abiso azali bien parce qu'à Mandé autant bon abino même na ba marche et tout mais il faut que Emmanuel Lunga abandé ko ça ba marche wana mais ezaki pareil te bino bozayi ba combattant pour ba musupe ba longa mais Emmanuel Lunga azaki politicien ayebaki eloko nini abandaki kosala et puis boye ba rappel que ndenge ya César alobaki aza ministre ya PPRDT ya opposition azate kara pour na makambo nyonso mais azam ministre moko ya opposition et puis ya mayele oyo vraiment batie alors botiki la chance totika ko finga vraiment pardon bande ko na biso totika penda babilobelo esanga tina topesa Emmanuel Ilunga chance ndeka mama Congo pe aye ko tombola suma solongo parce que yo pokoti na kata association autozo sala les amis de Emmanuel Ilunga ya bato diaspora poto kende liboso si na koti na nazara déjà na contact na banda kala pi bande ko belé o ya bo opposant nazara na contact banda kala voilà isa que contact ngo isa lelo na déclenché pondenge na France ba déclenché balingi na ba sous guerre te balingi na sous gauche droite te opposition pe azara na été donc to tonga mboka na biso to cha ba idée na biso tala matcha la moi lelo ko mo na bilaka ngamo mama Congo mo na bilaka ngamo mukonzi bana bilaka ngamo mama Congo pena donc président bana bilaka na vandi anana posa na ekota mana kati assemblée nationale imagine toi ngapa mana kati assemblée nationale wana na ebite nana batna kanela kunati
combat na on a bundi ekotika na balabala te futo kende Assemblée nationale futo ke kotango to ke yindi sango imaginez-vous diaspora mbato kiti to kote na Assemblée nationale wana bako pakatambango bango moko bako pakatambango nga déjà na regret qui formé nde basala premier ministre ndengwana na kati ya Assemblée nationale mwana mboka image wana na kanda moko. Donc, si vous avez président du Congo, au Beminako, il y a un nganda. Pour une image, makamu beleza kuna kwenda kubongisa na kati ya Assemblée nationale wana ngama Congo funa kende na kozala kapita na kobano sukula na koloba avana loba donc avana loba na kati ya Assemblée nationale wana ba misuba kozalana donc aye kande bakima nga na komba andi ba donc kima kuna kati ya Assemblée nationale yona liboso na soutenir ki nani wana oyo Fayulu la tikanga na balabala vous comprenez ngai posa na Assemblée nationale wana ba Fayulu ba nani oyo na muninga Moïse Félix place bango ezana boloko bakoza libanda te vous comprenez bazana boloko bakosi bana mboka mingi bakosi biso mingi lokola ba Emmanuel Ilunga bazui les devant yako bimisa lokuta na bango lobby balakisi ma vérité opposant te mutakabila te bango tout baliaka na kabila bandeko pardon ezana honte que comme mutakabila okombo eza pona Congo po siko option moko to tikali na okaka option ya nini ya oyo nini ya élection biso tunde toza awa soto komi derrière ministère obache biso ba congolais tout toche poids que élection faut ezala élection ko salema bongo lo ni tout to tika libanda to bana ko swana to sana biso makasa ko longola kabila te mindele ba kosi biso ba belge te Obama te Hollande te bango nyos ba keye kabila ye wana tikali bango ba banga kabila mindele bongo biso to ko longola kabila na nini ozo comprendre to kende to sala jamayele nde bango moko basala biso jamayele. Voilà l'idée na nga yango na ma Congo to soutenir ministre na biso ya diaspora aya awa to sola na ye to makama Congo kuna ezandenge nini to ko iko sala ndeni poto s'en sortir ngala zana na mingi susi ya koloba te na pesi peuple congolais tumbote bakoko sandruma basomono noko grâce kamibomba noko mariol alo mama Congo alo bandundu soutien mama Congo donc idée na ngai yango wala merci Ingeta. Donc, Binomo Bolandi, Mama Congo, donc tout le monde est d'accord, Mama Congo, Bisuto Zalatan combat bandi, Mama Congo abanda combat. Donc, ce bomoni, Mama Congo, a Kotina association, il y a soutenant Emmanuel Ilunga, notre ministre de la diaspora, tout le monde est d'accord. Donc, Ezali jeté, Bomonique, Ezali jeté, Tokangi Mama Congo, na makasité, to Kotisia, Yemora Monique, non, diaspora na biso. Et juste solution à partir du ministre Nabiso Emmanuel Ilunga. Donc, nous avons profité de ça. Bokechwa Yambo Mbote na commanda iso. Bon, moni bino mon exemple ya Mama Congo Koti. Donc, binope, beaucoup de portes ouvertes pour na mutunyoso. Donc, vraiment, ngai na lobika ake. Donc, makamba rofinga bokechu moni atika makamba rofinga. Alingisu makamba ya rofinga te. Azlingi avenir à Congo et kende bien. Kofinga ezali nango na tina te. Donc, biso nyoso tout to soutenir ministre na biso diaspora Emmanuel Ilunga parce que yé moutako défendre biso bien. Donc na pesi sikoyo Dani Bokombe assis sa émission. Merci. Merci. Pardon, le quoi s'appelle ministre na biso diaspora ils appellent il démora bien l'air à to sola comme ça. To sola makamba double nationalité na makamba vote biso peut voter. Makamnyo sona to sola na ministre na biso diaspora mwana mboka oya biso moko congolais 100%. Voilà le pourquoi je soutiens notre ministre de la diaspora, Emmanuel Ilunga Ingeta. Merci beaucoup, Mama Congo. Vraiment, merci à tout le monde. Batnews partout dans le monde. To Senkikaka, P. Bolingo, Lisanga, Tozara, bien Bissonioso, To Patapatate, donc Bateli Bisso, ministre Bisso, To soutenir, Tozanae bien, To Pesa chance, bon, mon andenga au travailler, parce qu'Azam Mutumoko, Azam Mute Mamalamu.
aza papa malamu bopesa ye chance. Merci beaucoup tokomi balasima na émission grand papa Césanga di na émission nanga bo muna pe mama Congo arozala peka arozala yo to ba yo comme porte-parole hein na association. Nyoso ka nga posaka na kendeka Assemblée nationale. Ko kota ka nazo kota bato baso kimaka nde bakima nga na komba. Ngai dans l'Assemblée nationale ka ngelo msute. OK, d'accord, merci beaucoup donc botalara biso botalara site na biso clébois original toujours babi photocopie mais babi original. Très bientôt to kuta na kinto sa émission to za na toujours Simaya ministre biso ya diaspora Emmanuel Ilunga Kasongo. Merci. Original. Boza connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. Le site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des coups.